nyonso oyo bozali kolanda biso na ngonga oyo. Boyebi malamu actualité na mboka na biso ezali kaka moko na ngonga oyo, victoire ya Léopard na biso na CHAN Rwanda 2016. Na yango tozali na plateau na biso na ndeko Babi Balukuna oyo boyebi malamu azali bongo moko ya ba militant, moko ya baye bazali kolobela politique ya mboka na biso Congo. Na yango elongo na ndeko Babi Balukuna tokomela kosala analyse ya Coupe d'Afrique oyo euti koleka na mboka ya Rwanda et puis aspect nyonso oyo et à droit qui victoire ya Léopard na biso. Babi Balukuna, bonsoir. Bonsoir Ndeko Rich Tempête et puis merci mingi na télévision na biso EDTV pour na ndenge bozali ko faire vivre victoire oyo ya équipe na biso nationale les Léopards et ça lui fait plaisir parce que lelo ezali mukolo o ba congolais nyonso ba se retrouver, ba se sentir fiers et rozala encore congolais quand bien même ba domaine ebelé à vie na biso ba congolais et pesi biso occasion ana ya kozala fierté. Ici, grâce à la victoire oyo ya équipe nationale Nabiso, tozali fiers et c'est une occasion de rappeler qu'il y a quand même des éléments de la vie ou des facteurs de la vie qui permettent à ce que Batouba la unis dans la diversité. Dengo moni lelo Coupe d'Afrique oyo ou sport et l'exhibition que victoire est en la majorité est en opposition. Voilà. Merci beaucoup. Aussi vous la carte ya Bozindo ya déroulement ya CAN. Donc oyokaki ke CHAN wana ekobetama na mboka Rwanda et que Congo a participer na CHAN wana na Coupe d'Afrique wana. Et ça là qui on a sincèrement et le Liboso, faut qu'on rappelle que on sait très bien que l'organisation est à la Coupe d'Afrique et des Pandaka, n'a pas organisme moko et Géragayango, na niveau international plus élevé à monde des alliés FIFA, ceux qui na niveau nabiso et Afrique des alliés CAF, et puis na Congo nabiso moko ils na FECOFA. Donc bango nde mutu ba décidera mboka nini kokende et ça se passe en tout cas avec un minimum de transparence. Bon mon année va ça la vote ya ba pays nini ko organiser. Donc je ne crois pas que ici organiser en Rwanda tout simplement pour et la connotation moko boye particulière surtout comparativement à biso Congo. Non, seulement ils allaient coïncidence, mais ce n'est pas un hasard. Ils allaient coïncidence moko oyo il faut autant na misumine, il faut autant na compréhension moko spirituelle, moi je dirais même. Et le Liboso peut-être on est allé vite na bosani kopé ça va félicitations. Na ba Léopard na biso en tout cas congolais nyonso comme je disais se sentir fiers grâce na bilenge grâce na bilombe wana o bazaki na terrain. Ce sont des vaillants patriotes congolais o bayebi ke kobundela Congo eza na banzele belé balakisi ndenge ni bako bundela Congo na nzela ya ndembo balakisi ndenge ni bakoki pe ko défendre Congo lokumu ya Congo na nzela ya ndembo. Et pour cela, on dit félicitations, félicitations, viva, victoire, réussite, longévité, prospérité. Na ba jeune union soana bazaki kuna, notamment na entraîneur na Bango, entraîneur national, coach Ibenge Florent. Donc voilà, et c'est mon abisso yangoana. Tobo ça n'a pété diaspora ndengeni ba accueillir victoire wana. Tolandi biso son ndenge les kaki na matonga wa pa na biso na Bruxelles. Tolandi pendenge les ki na Paris na Château Rouge. Donc ba congolais balaxi vraiment que ata toza musika toza rattaché na mboka na biso sur les plans culturels, politiques, économiques et j'en passe. Et pour l'occasion, au nom de toute la diaspora, nous allons dire merci aux joueurs. Et nous nous insurgeons, cher Richard, sur toute récupération politique. Ah oui. Force du combat intelligent. Oui. Tout à fait. Léopard. Déjà une façon de féliciter, c'est vrai, il fallait à l'Obayango. Il y
ya solo oti koloba a osali analyse kitoko ke wana ezali domaine moko sportif organisation oyo nyonso tu baoyo oti koloba ke non itali FIFA CAF FECOFA ainsi de suite. Mais est-ce que il y a solo penza ezali kaka domaine sportif parce que tozomona ba récupération ici et bandit sur le plan politique. Yo analyse na yo ezali na point wana. Yango wana biso toza koloba boye. Toute récupération politique et uta wapi toza ko telemela yango. Ba joueur wana ti ba betaki te pona kosala plaisir na chef de l'État. Ba betaki te pona kosala plaisir na ba ministre, ba betaki te pona kosala ministre plaisir na opposition. Ba joueur ba betaki pona kosala plaisir na ba congolais. Cependant toza ko constater na moni ndeko moko ba comité na ba Facebook que voilà 3 buts elingi koloba baza ko pesa ba joueur ba pesi 3 mandats na Kabila. Mais s'il vous plaît, yo azi ba joueur wana balingi Kabila tika jamais. Pour preuve, soki bango ba analyser en ndengo wana. Biso pe toza na analyse ya biso. 3 égale à 3 mandats. Mais 3 buts et Tiami n'a temps réglementaire. Et Tiami n'a prolongation. Il faut se souvenir d'abord. Et Tiami n'a prolongation. Tiami benana 60 ya libo 45 ya liboso, 45 ya mibale nde babu nyos misato koti wana. Et puis non seulement que eza babu wana te, ezali nini et ça mis na temps réglementaire comme je disais, mais n'empêche baté 3 buts, 2 buts Tiami na mutu moko. Observez très bien ce qui s'est passé. Ndeko na biso Meshak toza kokumisa pe tozo sepela. Até 3 buts nae akokai kokanga magati kala na terrain abeta tina suka. Mais au moni d'abord tant que commis 3e but, eza yeta bominzo toka pona kotia yango ndeko mususu mutu atie 3e but. Zomona biso tozo loba yango nini? Eliko loba 2 pas plus. Eliko loba 2 pas plus. Soko tie moi début na yo et c'est pelisi bato. C'est pela petikela baninga pe basa nini? Batia o ya bango babu. Ndeko wana Meshak asuki wana te entraîneur Ibenge. O ngana ko benga neti constitution. Constitution elobi na Meshak ebi otemi balé bima tikela pe baninga ba continuer musala kitoko bandaki. Abimi gentiment. Hein? Meshak abimi gentiment. Bango ba continuer match tina suka. Est-ce que c'est ba beteli pe maboko? Est-ce que c'est ça qui a empêché que victoire que tina suka? Non, et permettre que Koutouye pas sepeli, Batunios va sepeli. Donc ça il faut pas oublier. Donc ceux qui bande quoi na peut perdre balingi ko somba likamwana en disant 3 buts bongo. Kasi batala 3 buts on batiango na mutu moko. Hein, ça aurait été 3 mandats, ceux qui tolobi que Meshak atiango yemoko. Mais ils a 3 buts marqués par 2 joueurs. Moko atie 2 naie et Koki atikeli baninga pe basa nini ba continuer. Constitution Ibenge. Asengi naie. Mwana mobali bima abimi ba mususu pe ba conduire jeune ya tiwana nazu information na EDTV azali mwana ya gardien na biso akala nani Americani donc mpangi donc au mona que c'est une très bonne information, c'est une très bonne chose. Équipe wana na Congo mutaza akosala ba mandat présidentiel zaka mokota parce que déjà comme même ya Kabila na pouvoir za hasard hein soka yebaki que Laurent Désiré akufa bakubomaye awana c'est comme planification mais rien n'a par hasard. Donc ndenge moko pe bandeko ba beti foot wana et apprendre biso makambu et belé. J'ai dit ba gagner na temps réglementaire ba ke na prolongation te ndeko wana ti début atikeli moninga atikeli pe atie ba bimisi abimi pe match pe sili ba kamati coupe na bango bazui yango. Mais eloko mususu pe tozo bosana coupe wana salami na Rwanda. Congo na biso otunaki yango. Congo na biso et éliminaki na nos pays organisateurs qui est le Rwanda. Ah. Et ça là qui trophée wana champion. Tobetaki match à Liboso na Éthiopie.
tu gagné 3-0. Ouais. Tu simbi voisin à Bisso, Angola, Tu gagné 4-2. Tu y es Kobetana Cameroun, Cameroun à Police. Bisso parce que c'est déjà match, tu as déjà qualifié quand même. Voilà. Tobetaki on a beaucoup d'orgueil. Voilà, on a d'orgueil, pour là qui match pour se qualifier pour la quart de finale. La quart de finale, tu es Rwanda. Voisin problématique. Voisin problématique, sachant que na préparatif, tobetaki match moko na Rwanda. Il y a préparation. Préparation. On a gagné Bisso na 1-0. Donc tu peux si bango espoir. Espoir que bateau tu gagner bango tout à bango et les Bisso nous allons ma casse de boulot. Mais tu y es match match moko vraiment difficile hein. Trop symbolique. Match moko na bande qu'on a Bisso au so ya Goma ya to ba nord sud Kivu ya grand Kivu. Ezaki match moko ya kokuya on a bango. Yo awa na 8000 km jour où il y a match wana sentiment na yo ezalaki nini et puis bandaki ko penser pardon vraiment que non victoire et kozala ben naibaki ke bilombe na biso wana bazali pe na sentiment ya patriotisme ezalaki match moko ba congolais ba contaki na makasi bazali ko tala yango avec un autre œil regarde na biso tozali ko tala ezalaki nini ezalaki occasion ya kolongola congolais soni et bani na mokili momba hier encore ta on azota la match congolais moto azotala na match albi na ngalobi ah mais ndenge nini esala maraketo ka ke muto a déjà pas na bino aza congolais te na boyi na ngakota na ba détail to ka na ba armée na ba police bisike belé na boyi kokota na détail parce que otala match mais je me suis dit c'est une occasion na mutuna no ya kolobake ba joueur wana bazay ko beta wana bazay ko beta na esprit ya que non il faut tout dédouaner mboka na biso na connotation au balakisa biso que toza faible liboso ba rwandais autrement dit équipe ya Congo ko ko pola nango contre Cameroun contre ba pays nyonso contre Brazzaville mais par rapport ya Rwanda na histoire ba biso il fallait équipe wana epesa biso honneur au epesi biso na yango na ko profiter pour na ko rajouter ko ba boy na congolais nyonso il faut yeba de la même façon ba joueur na biso wana ba se battre pour na ko redonner na Congo le kumu na ye ndenge congolais nyonso na domaine to azali esengeli amema effort ozala na politique ozala na économie ozala na éducation ozala wapi pour na ko redorer image de marque ya congolais parce que ba jeune wana ba pesi biso yango pe pesi biso nyonso lelo fierté yo boy récupération politique wana pe comme récupération politique te non eza penza merci ndeko lobi eza penza récupération politique te ndeko riche tempête ezali ngana obenga ba congolais nyonso yo ngana bina bengi majorité to opposition na bi congolais nyonso place azali même yo zalaka na PPRD et ko sala o lokumu nini soki lelo yo constitution o tozana ngwawa euti na nzela ya pasi euti na nzela ya ba guerre euti na nzela ya ba compromis moko difficile soki constitution o lelo yo za mutu ya PPRD mais constitution wana ba violer yango na mutu azali initiateur pep garant ya PPRD mutu asignaki yango soki lelo ba violer yango yo mutu ya PPRD ozala à l'aise non je crois que même bato baza na kati ya PPRD baza pour que constitution yo ezala respecter yango wana nga na oyebisa yo na lobi Richard bandeko na biso wana babundaki pona lokumu ya congolais ezongela congolais et puis ce n'est pas au hasard que na kati ya Rwanda na ko profiter na pesa pe remerciement na peuple rwandais parce que à l'issue de ces matchs ba peuple rwandais tango tosi to longoli population rwandaise tosi to longoli équipe na bango hein tango to taliba match etikali na sima Congo ezo beta on constate très bien que ba rwandais baza ko kumisa pe baza ko soutenir équipe nationale ya Congo d'où allez-y comprendre que ba conflit mususu ezalaka eza ba conflit ya quelques individus politiques au bazali soit na ba intérêt en commun soit bazali na ba intérêt eza ko diverger bangonde ba memaka biso ba congolais na ba rwandais tous en a problème le congolais le peuple congolais n'est pas un peuple rancunier le peuple congolais c'est un peuple qui n'a aucun problème avec ses frères du Rwanda
Donc aujourd'hui, le football vient de démontrer comment le peuple rwandais, la population rwandaise, dans la diaspora, comme là-bas au Congo, au Rwanda, là où s'est jouée la coupe, que le peuple rwandais a soutenu les Congolais jusqu'à leur victoire. D'où, et là comme sous nalinga kobakisa, ezali symbolique le fait que le président Kagame Moutouaza ko coupé sa coupe oyo wana ya Congolais bundi pour na ko récupérer yango. Kagame Moutouaza komaki sikoyo obligé, président Kagame sikoyo Moutouaza komaki obligé par l'organisation ya ko coupé sa coupe wana na équipe na biso ya Congo. Olandi ndeko riche tempête. Alors, pour nanga, parce que biso tozolo bana biso kaka na ba Congolais biso diaspora, tozolo bana opposition te la majorité te. Tozolo bana Congolais nyonso ayebake uto mukolo ya lobby oyo président Kagame président Rwandais apesi coupe par obligation, apesi coupe na ba Congolais à restituer les biso liberté na biso o to bungisaki, à restituer les biso fierté na biso o biso ba Congolais to bungisaki na nzela ya ba guerre, na nzela ya ba viol, na nzela ya makambo kilikili oyo mboka Rwanda par lequel babilo kwa ne leka kipoya ko salama na Congo. Je crois que Congolais nyonso il faut alire yango ndenge wana. Le président Kagame a sali a pesika la coupe parce qu'obligation sali qui a payé sa coupe en tant que pays organisateur. Azongi selibisonde nyonso to bungisaki liboso ya Rwanda. Tout ce qu'on avait perdu, la dignité, la fierté, la détermination, la foi, la croyance en ce que nous sommes Congolais. Ndenge ba koko na biso ba lobaka. Président Kagame a outi ko zongi c'est la biso. Alors dès maintenant, la ligne ko sous Congolais mon côté. Non, Rwandais ko reconnaître que biso Congolais, nous valons ce que nous n'étions pas hier. Ndenge bazaya ko kanisa. Zomona, ba uti ko reconnaître yango to. Police équipe na bango. Il faut qu'on lire ba signe. Et puis Salamana 2016 na mboka na bango organisation ya bango, président na bango ay ko zala obligé à couper sa bateau oyo bango ba kanisa ki batia ki à genoux, ay couper sa bango coupe. Ezali libération sous une autre forme. Ceux qui Congolais azana misumine azana ndenga komona amona yango muto ya kotelemela biso te na ba fantaisie moko boye ba makambo belé belé akotsepso na mitute to uti ko récupérer liberté na biso na nzela ya ba jeune o ba beti ba joueur na biso ndenge ba beti kitoko. Mais maintenant il appartient à chacun de Congolais ya ko faire valoir respect wana na ba domaine kili otozali yango biso na nzela ya politique to tangi to lobi début Meshak Atie Atiki nzela na baninga mususu basala côté politique biso beto profiter pour na kolobake il faut te faire respecter mboka na biso voilà biso pe en tant que analyste kai kota la tweet moko après match ya Rwanda de zone na kesi ya Matata Ponyo Matata Ponyo a tweeté à l'obli le Congo vient de battre le Rwanda sur les terrains sportifs. Moi, ça m'avait choqué un peu. Je me suis dit, est-ce que sur d'autres terrains, Baza va se reprocher quelque chose quand on attend qui tutoie. Question de tout le monde qui n'a pas dit. Tu es au temps la licence sous lobby et tout le bango awa sur le plan populaire, sur le plan le peuple rwandais. Et le peuple congolais qui était dans Katia Stade, Paul Kagame Maboko, quand on va l'attissier médaille. Peuple entre peuple, c'est comme si besoin même pour de réconciliation, c'est comme si Baza a un problème, mais le problème est beaucoup plus sur le plan politique. Matata Ponyo l'a reconnu indirectement en Tutinae, Yopé en tant qu'acteur politique. La politique n'a eu aux amis de ça. Ceux qui doivent accéder les lots dans le poste de décision, mesure où il faut besoin pour nos voisins dans le Soko. Non, mais Ndeko Richard, au sein de l'analyse Moro Kitoko, heureusement, dans Matata, na sala rapena a été pour naïba et l'okonini vraiment qui n'a pensé naï quand il était en train de tweeter comme ça. Seulement, il n'y aura pas de mesure exceptionnelle.
il faut tous avoir une relation à bon voisinage avec tous nos voisins. Ça pourrait être le Rwanda, l'Angola, tout police qui Angola. Angola wana kobosa na teke Angola wana expulsaki bandeko na biso ebele bavandaka kuna. Or biso ba Congolais na ba Rwandais na ba Angolais tous en a bonne relation depuis des années. Boyebi ekolo babengaka bazombo. C'est des gens qui de l'autre côté ba Congolais, de l'autre côté pe bazaba ba Angolais. Ils sont entre les deux peuples. Moi je peux les deux pays. Moi je pourrais même dire à travers les bazombo qui sont nos frères directs. Biso na ba Rwandais na ba Angolais pardon, tous en a famille. Donc, oyebi même ba grand artiste na biso ebele na otanga ba kombote, oyo bazali batu bazana ba source wana kuna, hein? Na otanga en passant grand frère na biso Samangwana par exemple, qui est vraiment beaucoup aimé et apprécié na Congo Kinshasa. Donc, aza entre les deux pays. Donc, ceux qui Samangwana lelo a telemi, aza na histoire na Congo Kinshasa, histoire na Congo et na niveau Angola. Donc, ça ne nous a pas empêché sur le terrain sportif, comme Mata Tamponio, j'emprunte ce terme, a dit que Congo est battre Angola. C'est sur le terrain sportif. Mais il faut maintenant récupérer aussi sur le terrain de la compréhension générale. Parce que c'est la culture. Culture, mon bayangoana. Si culturellement nous sommes forts, parce que le sport est dans la culture, si culturellement nous sommes forts pour battre l'Angola, c'est-à-dire que culturellement, nous avons nettoyé l'image ya Angolais, Bangana Kibiso, Bangolais, humilié Congolais. Donc aujourd'hui, je crois que nous pouvons lire les choses de cette façon-là. Et malgré l'expulsion, ça n'a pas empêché l'équipe congolaise de venir jouer contre l'équipe Rwanda. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moyen de dialoguer. Nous avons dialogué par le sport. Il y a un moyen de se retrouver sur un terrain pour nous mécaniser la force. Nous mécaniser la force. Il en ressort que tu es plus fort que les Angolais. La même chose au Flora Kiango, ça s'est reproduit avec les Congolais de Brazzaville. Basala Bisso, Basalaki, Naba Général Ndenge. Mais tu as vu que sportivement, on est fort et culturellement, il faut comprendre qu'il y a moyen que Batu, Bakutanaka, Bamekananzoto. Tout ça, on a na Rwanda. On va continuer. Même les Belges, les Losoki Balingi, na Demote, na Delmote, na Bango. Hein? Baya les locaux mécananzo tona ibenge. Tu repères ça va repérer les leçons et histoire. Donc ça déjà match à Congo. Pour aussi ça m'a solo ya ba Léopold de Wananyoso. Je crois que tu crois aussi c'est la wanzela ya ba ibenge. Mais tu faut la quand même champagne pour oui. Yes, mais curieusement, Bapekisa qui va congolais, mais tout le monde qui ça a les lois bien, très bien. Tant que vous l'avez dit message, tout chacun on fait la bêtise. Commandant, il y a la police, à l'équipe, on a compris qu'il y a un Bapekisa va tout droit, il y a conjurer. Dans le pays, mon côté dans le monde, tout le monde a le Kambako. Dans le gouvernement, même, il y a tout pour nous signer là, on a décret. Quand nous, en tant qu'acteurs politiques, non, et ceux qui n'ont lobby, et que non, tous les gens qui ont opposition à Bango. Ngala mona ki yango na mawa, c'est nga pasi parce que je me suis demandé finalement ba autorité o baza côté nini. Ozomona. Na acte na bango mo balakisi ke baza côté mo na biso te peuple. Ozomona. Parce que ceux baza ki côté mo na biso peuple. Balinga baza ne sengo ko sepela na biso. Tunga tout monde na bango ba ko sangana na peuple bazo sepela. Mais au lieu même ba ko sangana na peuple ba sepela, baza ko pekisa peuple à célébrer victoire. Yango wana peuple yemo ko tirer ba conséquences na yango, a tirer ba leçon, a yeba siko ba autorité baza côté nini. Et c'est baza côté à victoire, to baza côté à kanda. Pour ceux qui baza côté à esengo. Ba zana biso ba permettre ba to ba sepela, mais c'est pas grave biso to occuper wana te po mibe qu'on a bango etali bisoté. Sincèrement, nous respectons la constitution. Au-delà peuple alinginde constitution ils la respecter. Boni ba musu ba loi oyo sala ma o directeur moi décidé la constitution. Donc vraiment
Au nom, il y a Force du combat intelligent. Ils allaient quand même mouvement au Tozako Sanango Awa. Na moi, ba cotisation au ba membre ba salaka, basé belé, ba onyos na otanga binonyo sauté, bisika bozali. Nde to sombi champagne oyo pona kolakisa que tozo sala politique kasi politique wana eza ko empêcher biso te tozala attentif na ba domaine mususu ya mboka na biso, notamment culture. Boyebi polémique ezali entre ba musiciens congolais na biso diaspora. Mais c'est pour vous montrer que ceux qui se comporter bien, diaspora eza na guerre na congolais moroté. Ceux congolais za ko sa le kumu ya mboka na ye, diaspora ko soutenir. Nde lelo yo bana ya Force du combat intelligent, hein, ba bimisi mwa muke pona kolakisa na ba congolais ya mboka kuna, kolakisa pe na équipe nationale na biso, surtout Meshak, hein. Yo pesi biso ba leçon minene au tie début to bimi na yo. Undimi ko kende. Tikeli baninga ba continuer match. Olakisi même pas signe impolitesse. Vous avez gentil, souple, maël belé. Il faut zapper bogar, champagne yangwana pona yo. Et puis pour un entraîneur Ibenge, hein, vraiment vive la RDC. Vraiment aider TV mutor dans la mutolibosor mais la champagne oyo na combo ya ba congolais ya poto. Toyepe en plus il faut na rappeler ango tozali na hôtel du Congrès à Mons. Toye spécialement ko sa l'émission awa parce que ba léopard na biso ba congolais poto ba ebi tant ba yaki dernièrement pour nous se préparer. Quoique c'était la plupart na bango ba oya équipe A. Mais bango bayaki awa na Mons balalaki bavandaki na hôtel oyo pendant tout le temps ya préparation na bango bazaki na Belgique awa. Donc yango bisope to si to sala ba conférence awa to yé lisusu awa po to monaki esika mususu to okende te pona kozala proche na esprit ya ba léopard drapeau na biso yango yo et nous remercions ba responsable ya hôtel oyo pona ba relation to zana na bango ba zapene sengo ba sepelaki pe nenge équipe gagné. Moi, on a peu Marie Azali, Azapene Sengo, il y a Nenge to gagner. Merci beaucoup. Vive les léopards. Vive tous les Congolais, vive la Constitution, vive le respect, vive la dignité des Congolais. Voilà, on a champagne, il y a victoire, il y a léopard. On a ici les amis, la victoire, il y a Soukate. Ils avaient une bandée, il y a une victoire comme en 2016. Il y a une année, il y a changement, année, il y a une victoire, année, il y a Kendenaï, Tinasou, année, il y a Yebela. Biso de lingi umela te. Soro lingi umela na mokili. Il faut Yebela. Soro lingi umela en vie. Il faut Yebela. Le 5 mars, on a profité Richman. Le 5 mars, toza en Belgique, Mouto a raté champagne yo, hein? Aya pour na cadre pays à équipe nabiso, toropé sa moi champagne lisusu. Le 5 mars, à Bruxelles, na Odergem, na chaussée de Tervuren numéro 31, et ça na Bruxelles, vraiment toujours en babande kotou. To loué ça loanara depuis hier. To bengi kuna to décidé, to komona na le 5 mars pour na kokabola esengo ya équipe. Parce qu'il faut 2016 oyo ndenge to yebeli déjà na ndenge sport faut to yebela pe na ndenge ya merci yebela voilà merci yebela olingi Meshak yebela de kaka olingi Meshak 2 pas plus mais yebela. Merci beaucoup. Bon, tokita muke na cadre ya koyebela na cadre ya ko kumisa ba léopard na cadre ya ko sepela na cadre ya ko braver interdiction ya Kanyama ba jeune congolais babimaki na libanda ba jeune congolais bakenda ko braver interdiction babi bozana droit ko pekisa biso ko sepela na biso te. Bozana droit ya ko interdire biso joate bo pekisa biso kolia bo pekisa biso komela bo pekisa biso okende classe na ndenge oyo esengeli bo pekisa biso nyonso mais kasi victoire ya léopard oyo ya biso bo ko pekisa biso esengote na yango
ba jeune belé babimaki ba brava qui interdiction ana mais touti ko perdre moko ya mwana na biso na kombo ya Ilvi oyo autai kotika biso mwana wana ba parents na baza na biso awa na kati ya mboka mons esika wapi biso tovandaka toko présenter ba condoléances pa ba parents nyoso condoléances na ba parents ya Ilvi ce peut aussi c'est émission toujours les gars la famille. Merci. Vraiment, na pesi condoléances et belé na famille moi na biso ndeko na biso Ilvi oyo azalaki pene sengoka neti biso zanango ndenge ba congolais nyos bazanango mais azali makila o etangi pe pona coupe oyo makila o etangi pona coupe oyo ezali makila o etangi contre ba ordre mal donné moni ba ordre wana ya mabe mwana wana abimaki et puis ake okuta na likama lelo akei nzambe na biso oyo apesi coupe nzambe na biso oyo akamati molimo Marie Misa sœur na biso oyo vraiment azaki sœur moko asai musala kitoko hein vraiment azaki na discrimination te molimo na epé makila na epé ebeleli yango moni lelo toza pe na ba chance vraiment nzambe ya batu nyonso na tangi nzambe ya ba circonstances nyonso oyo ayamba molimo ya mwana na biso Ilvi na ndenge ya malamu biso tokolongwa tout ce qu'on sait faire parce que toza na poto ba parents pe bazali awa na mboka mon c'est pas biso tovandi et pas ipe léopard ayaka ko s'entraîner avant ba kende ko beta ba gagner to kende kotala ba famille awa tout de suite peut-être ce qui est détivé ko zo pe image et ko bakisa pona boko akoza nango awa mais pour le reste ba condoléances belé na kosenga na ba léopard na osenga na ba léopard ata to ko sepela to kanisa pe ba o ba kufi na tina ya esengo o to zui na osenga na ba léopard na osenga surtout na l'homme du match Meshak na bosa inte yemo pe entraîneur ibenge vraiment bosa l'effort boko mapa ya bande ko na biso isika matanga wane kozala bokozwa ba adresse na nzela peka ya EDTV Media na biso et puis nazo senga pe na ba o bano baza ko sala office ya autorité na Congo kuna bokunda mwana mobali wana ndenge sengeli parce que aza mutu oyo pendant que bino bozana kanda bolingi te batu ba fêter ye azana esengo po na coupe o bino bolingi bo récupérer bo sepela na yango bokunda mwana mobali wana vraiment ko sa biso bien mingi na diaspora le 5 to sala 1 minute de silence pour ndeko na biso wana je ne sais pas ce programme est opesa déjà que azala ya okundama mais nous allons observer 1 minute de silence pour la mémoire ya ndeko na biso mwana na biso Ilvi. Merci na EDTV vraiment et segonyo suza côté na biso. Merci beaucoup Ndeko Babi, merci encore une fois, félicitations na ba léopard, félicitations na ba congolais nyonso et de renouveler sur ba condoléances na biso na famille ya Ndeko na biso mwana na biso Ilvi oyo atiki biso et chers téléspectateurs merci mingi vous continuez à fêter vous continuez à fêter vous continuez à koyeba kotosa vous continuez à koyeba kolinga kasi boboya koumela na mabe boboya koumela na koyiba boboya koumela na lokuta. Amen. Donc voilà wana maloba na biso asuka ingeta